Bon. Place moto bandeli yango soki nani atie moto ezo ibana te moto ko bandi awa e mati bato ba sutuka moto se mati déjà tala ndenge bandi basali biso soki ezaki kapa bengaki camion esandi te omeke bomana maboko ezo simba te bomana maboko esimbi te c'est pour ça que ça qui est capable de gagner camion incendie mais incendie les camions incendie et bomi moto tala tande basali biso na yo baté kutu le na bengi yo des fois ils ont les gâtés tandis les itesco nde c'est pas la tique na kata kipo ke nanga moko nazaki à l'est tension tungisinga makasi pour la problème en lobby bon tungisinga makasi koleka tandi wasai biso mutasa loko azo ibana te soki nani to nani place ya courant ezuité to benga leta kina na yaboe moto ezopela ndenge moko a terrible terrible so camion sande ya kité mana ebité masomba eza ndenge nini chance camion sande ye les places nyonso oyo ezalaka totiaki plafond na batolo ya plastique nyonso eziki Mbote balandi MDG de TV Mafuta Sikezalinga babino grande dame mère Dorcas nzamba pambolela ngabino car ane to misana oyana basango kopesa toli lelo toye affaire restaurant ya Mama Lydia bandeko batumbi restaurant ya Mama Lydia tozoyo bate nani azoluka mutu ya Mama Lydia nani alingi liwa ya Mama Lydia nani alingi kosila pe to pe ko bambana ya Mama Lydia bandeko tokomona na bilili comment est-ce que Mama Lydia aza koloba gérant ya Mama Lydia aza ko expliquer ndenge baye kotumba restaurant et puis Mama Lydia yembo alobi nalandi Mama Lydia alobi ata osali nyonso bozwa ete bolonga ete bokoka ete ye aza ya nzambe et alobi bato basali boye okena bango tina suka baluka bango bakozwa bango et bato wana ils en auront pour leur compte en fait eloko ememi biso awa kande tomesana koya kopesa toli toyebi Mama Lydia azaki victime ya sextape plus ou moins 6 mois passé awa toyebi sango panzalaki Mama Lydia mutakalize Mama Lydia et Mama Lydia toyebi ke Mama Lydia azaki mariée mais akaboya na mobali ce qui tout à fait normal moi si soka boya na mobali to mobali boya na moi c'est ana to ko vinae bon ba réseau ba kabone la bande ko ngana bino toyebi te mais est-il que bokilo na ye apanzaki sango koloba ke kindumba ya Mama Lydia mutasali ke Mama Lydia boma libala parce que yemo mutaboma libala bon il y a pesa ba raison te sauf que bref azalika bref en disant que azaki resté bon c'est vrai hein? Mon toso azaki resté et isaïe hein? Et kamoni ke libala simbité et que atika na ye parce que on dirait fine comme na ba risque bon ezali kamona ye na nzambe oui parce que mingi bande ko na mamboleka na ba mabala bato musika ba yeba na bango penza troté ka ba kolonzo to mosina mobali nde ba yeba vraie vérité à séparation to ya ba problème na bango et pourquoi on a mentionné Marambo nyonso c'est vrai to yebi belle famille ya Mama Lydia eloba et Mama Lydia tanga yaki na réseaux sociaux likambo oyo eningana ki to pesale makelele pourquoi c'est simplement parce que Mama Lydia est na direct na yeso na Facebook so na Instagram et moi ba fan na tunye so robala te ya répondre que non na robala na luka mobala mwindo makasi na luka mobala jeune na luka mobala ya mulai
ya bopikiliki bwa bokundu. Et tomeka kosala ba analyse, tomeki pe kosala comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Par rapport, hein? Ko étudier ou encore kolobela sur ba type ya ba mibali selon ka bato mokili ndenge to monela nde to yokelaka et to mona ike mama Lydia zo luka mobali ya jeune mobala mwindu makasi mobala mulai pona bo pikiliki bwa bokundu. Les amis bon ils ba guna e mnom to zana ba ndenge na e. Et c'est comme ça que Zahir ezikaki et bokilo na ye anekuta ba propos wana azaki contentité toyoka o toyokaki ke ba sex step nezali ya kindumba na ye na nani na nana tozwa même ba photo ba balança nga batindela nga photo ya mama Lydia toyebi te ezalaka montage mais ye moko alobaki ke eza ye te eza montage ka nzambe moto ayebi photo mutakala avandi likolo ya mbetu aza kokotisa plastique na se tala plastique. Je m'étais dit sikoyo nayebi te atako tongo mais babiloko bamo sela na je sais pas trop wana moto akozoka mais bon toyebi te ka nzambe moto ayebi soki ezalaki mambo solo to pe montage parce que tout est possible. Toyebi bato ebele bazozala sali na mambo ayebi te bakosi likambo na kombo na ye bamonte pe lisolo tout comme bakomonte pe image babiloko wana toyebi ezosalema ebele. Lelo o bandeko ekomi susu restaurant ya mama ya bato batumbi yango. Ok, tozonga siko na sima. Non, motune eza nano. Nani atumbi restaurant mama Lydia to pe nani aza na sima? To pe nani atindi? Pourquoi? Bato mosusu balobi certainement ezaka fa belle famille na ye parce que toyebi ya mama Lydia azali star na biso ya mboka. Si photo loba bongo parce que soki toyebi Lydia eza parce que Lydia yembaka. De tobenga ye star to simplifier ngo ka ndenge wana. Apela ba fana na bat balingaka ye. Et les gens ba milobeli ke belle famille wana ndeka balingi kotike balingi kotike kimia te depuis mutu libala ese kufa ba olandela ba vie privée na ye po ba ko salir ye certainement ezaka bango nde ba na sima makambo. Ouais wana batuka nde bazoloba. Mais est-ce vrai? Tam soko za ngo pe solo te. Tozonga parce que to sa analyse. Nani aza na sima ya destruction ya Lydia? Nani alingi azoluka moto ya Lydia? Nani alingi kokweya kobamba mato kokufa ya Lydia? Eza ba compte à rendre. Parce que ekoza pe moko ya ba raison. Mutu mo bozana problème. Mutu moko oyo. Bobeba nena yeto bozani ni likamsongolo pakala. Akoyi pe koluka kosala mabe toyoka yango ka bato baswani yo na kolakisa yo zelo komona babiloko wana toyoka yango tomona yango. Eza ba compte à rendre ya bato mo aza ba problème na bango parce que selon ba dire ya mama Bokilo na ba émission to landa na ba chaîne mususu mama Bokilo lobi Lydia c'est une femme à problème. Moi si moko asandeta neti na filme ye alinga vie Alix ye eloko elekate ye azo banyongo na tembe ye tina niveau babengana même na ndako ndenge mama na lobaki pourquoi parce que na ofutela ndako ya bato ya cher na ba quartier ya bien mais pourtant zali na mbongo ya kofuta te soki $1500 soki 1000 et quelques na mois to loba nini mama na zali na raison tellement ça problématique et na ba problème wana na ba compte à rendre wana yango basali ndenge wana eza pe moko ya ba question mutuna mususu ezali nani atumbi restaurant ya mama Lydia ezaka motema mabe ya bato parce que toyebi na Congo tout est possible oui l'impossible n'a jamais été congolais toyebi na mboka na biso motema mabe gratuit ezalaka ka ko émerger na Congo toyebi yango ezalaka lisumu le fait que nzamba ko motombola yo ça dérange le fait que okomi na mo ba position moko boye ya force et ça dérange toyebi yango bato bataxa bango de tout et gratuitement ou encore injustement kaka po aza bien nzamba pamboli na bandenge moko boye aza na elongo moko boye aza songolo pakala aza il faut bato bafinga ye baloba n'importe quoi na kombo na ye toyebi biloko wana ezalaka pe na Congo aza ka victime ya méchanceté ya bato wana pe eza motuna
Mais na nyonso wana bandeko nanga na nyonso wana puisque eza toli kati na bonzambe. Toyaka toujours bandeko to pesi sango et puis to conseiller selon nzambe parce que yene mokeli na bato. Et c'est mon bonheur à mutu, ce qui veut dire pose à la bien, pose à la erreur, tu dois écouter et obéir à l'Éternel. Bibliquement parlant, ou encore selon la pensée de Dieu, le plan de Dieu pour la vie de l'homme. Pour nous, lorsqu'on a des problèmes, ceux qui ont belle famille, ceux qui ont la méchanceté, ceux qui ont compte à rendre, lorsqu'on a un problème avec une personne, selon Dieu, il faut régler les cambouana na mutu. Bosoli na ye, bozu compromis to pe solution. So bo moni ke yona boyo kanete, boke ko luka, bon neti na ba na nzambe ba lobaka na biso, to so ba mpaka lingomba, to pe basali na nzambe po bakatela biso likambo. Mais pona ba pagano, justice ezali. Oui, justice ezali pona okende ko trancher pas problème parce que bazuzi et ba kondi ya l'état bazalaka basali na nzambe pe. Ndenge Bible zo ba biso je crois na Romains 15 balobi musala bango ezali ko tracer to pe ko kata et ko exercer jugement to pe justice ko quitter ba muto aza malamu pe ko condamner les coupables. Ce qui est un problème. Pourquoi pas que on a procédure ya malamu afin que bozo solution que ko sa muninga mabe parce que oyo eza ko sa muninga mabe eza gagne pe na ye ya vie na ye atie maele atie mbongo na ye a se sacrifier l'économie na ye pour quelque chose en retour et sunga ye mais mutu mo motema mabe kaka pona dika musongolo pakala ou encore pour lingara yete ou encore pour vous na problème ou encore ok kotumba restaurant ya moninga. Les amis, c'est méchant et ça fait très mal. Et ça n'est pas ce qu'on a biloko et nous déplorons cela. La communauté congolaise est malamote. Peu importe les cambo. Ata soki yene mutadaki mabe fautive, to éviter ceux qui ont problème penzanini. Mais moi personnellement, je vais conseiller à toute personne qui me suit, ou a un problème na moto et que moutongo est insolvable. Et kokende ko luka ko ruine vie a moto te. Ko sala eba mabe moko boye. Kaka po luka o se justifier. Bible zo ba vengeance na rétribution à la nzambe. Si tu as un problème avec une personne et que oluki bo bongisa na ndeko na dans l'amiable et que la personne est insolvable, luka solution na bandenge moko boye. S'il faut ko benga to ko sangisa bato. Soki que c'est impossible, surtout neti na ba poto awa. Et en Afrique, te ba maramboza ba ndenge moko ekendelaka. Likamoneti ya komela mutu mbongo par exemple mondela kangela ngo mutu te. Surtout que ba preuve pe ezate. Okoye pa na mère, lukelanga 100 € na pe na ozongisa na pesio. Et ceux que nous les kozongisa te ke indeli biso l'état a kosala et l'autre côté en Europe ici et en tout cas marambona penza bakota ngo troté. Oui, na kaneti ya ndengwana. Et Luka peut-être moto monique non, moto mère d'Orca Saroyo Kelaï. So pour monique et simbité, ngana au conseiller yon deko. Na place au Luka, au se faire justice, au se venger, bondela, pesenga na juste juge parce que Bible zoloba. O nyonso mutalo na abukaka. Bible zoloba. Nzambo kiali konese azala juste juge. Bible zoloba. Okoki jamais au salamabe. Et puis otikala impuni makomi ezoloba yango. Oui, pona batu oyo basala bango mabe moko oyo peut-être solution monana te. Na place où ne se venger, moi je vous conseillerais de demander à Dieu de vous faire justice ou encore ya kokota likambo na yo ya kokata likambo na yo na ndeko na yo. Pourquoi? Simplement parce que vengeance na rétribution ezalaka ye yaye. Et vous savez quoi, j'aime Jésus, hein? Le Seigneur fait toujours les choses mieux que les hommes. Biso de fois to kansa mo asali yo mabe ye azela na osale wona ozong se meta mususu soko ke funde pa nzambe na tribunal nzambe ya royeba pende eloko nini oyo apesa to pa kofuta na moto wana oyo koleka ta mususu eloko oyo zo kanisa to kokana kosala moto bandeko eza méchanceté ya motema mabe kosala moninga eloko aboye atie ba force atie mayele nde to bana lingala ta mususu pa zwaki ba crédit ta mususu pa defaki pour éviter et au PC bénéfice à foot à bagnon et mon part se retrouver même beaucoup aux ça moto zéro par terre. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant faire une telle chose.
un tel acte c'est condamnable bandeko na ngai esali pasi komona mambo ekomeli ndeko na biso mama Lydia courage nzambo abenga yo aotika yo te e toyeba tobosanaka pe te ke baoyo ya nzambe babundisaka bango toujours e ntango oza moto ozosala eloko mo ozomonana na miso ya bato et surtout kozala tel que ye ndenge aza wana en tout cas ezala facile te tu vas vraiment rencontrer bavent na batempete ya baforme nyonso wana nazokorapele yo moto ntango mosusu oza mpe na mabongisi to oza na likabo to oza na projet plan lobi ya kobima na miso ya bato bamona yo mokili mobimba bongama parce que okutana na bitumba neti ya balolenga boye ekozala mpe ka motema maba bato asali na eloko te ezalaka donc bongama nzambe a fortifié mama Lydia et puis a consolé motema na ye asunga ye asale grâce a pambola ye lisusu. On est de cœur avec elle, nous compatissons avec toi mama Lydia et nous t'aimons na musalo salaka et comme on a eloko ekomeli en tout cas tant to yoka ki yango esala ipasi to lobaye to vanda niete to kolobela ngo et puis to kopesa conseil na bayike kande na uti kolobala bino les amis tu as un problème avec une personne luka yebo luka solution bo solo la bo bongisa so monique en tout cas solution ezate na ba effort nyonso o meki ko sala ngana au conseiller yo étant mosel na nzambe surtout toi qui te dis enfant de Dieu tika likamwa la maboko nzambe crois-moi justice to pe vengeance ya nzambe eleki ya batu oui eleki ya batu des fois on croit que nzambe a justifiera te avangeaka te asalaka te akataka te alobaka te mais bible ezolakisa biso clair noir sur blanc ke nzambe azalaka juste juge surtout yo mibenga mwana nzambe tika nzambe akota likambo na yo eno yo moko ose faire justice nalinga passage moko je crois ezalaka na Thessaloniciens bible ezoloba na Timothée au Thessaloniciens que c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Donc lorsqu'on t'afflige toi enfant de Dieu ne crois pas que le Seigneur va rester indifférent. Attention ezali likambo moko ya moketala car eza na bato mosusu ka po bafingaki ye ekauki motema pasi lokola aza bien aimé ya nzambe nzambe avanja asala abeta mutu oyo akenda konyongisa to kolelisa motema ya mwana na ye to ya mosali na ye eya babiloko oyo tomonaka yango ezalaka ebele sauf kaka nde eloko bato babosanaka to bayebaka te eza nzambe akobeta mpona likambo osongolo pakala mais okozala ata mosu mpe ignorant ke likambo ekomeli nga eza parce que nazongisa boye nasalaka boye surtout lelo bato ebele baovivre na basala bamalédiction ça c'est un sujet oyo tokofungolaka mpe tokolobelaka na basala bamalédiction kaka parce que akenda koseme zizani na église ya nkolo kaka parce que abebisaka réputation ya mosali na nzambe kaka parce que afingaka mwana na nzambe yana bato ebele lelo oyo baa na sala bamalédiction likolo ya bamakambo mais ya mawana ya mpasi eza ke malheureusement aza spirituel te to mpe azwi peut-être ngolo a comprendre te makambo ekomeli nga so ekomeli nga eza mpona boye baza ebele te mais ce qui est vrai ebele nzambe abeta bango emingi bavanda na mabele lelo likolo ya bamabe moko basalaka mais ayebi mpe te ke so lelo nakomi boye eza parce que mamo nazongisaka nasalaka lobi yango na baconseille na bandeko to evitaka kosala mabe bato nyonso basala bango mabe te oui bato nyonso basala bango mabe te to evitaka kosala mabe ekipe te to evitaka mpenza vraiment les amis tokomi na biso koshite ezalaki tolikati na bonzambe batumbi restaurant ya mama Lydia esali pasi tozoyeba te mpo ani basali bongo eza bacompte à rendre eya mitema mabe ya bato eza belle famille toyebi bato mokili elobi bato balobi oyo bakoloba di ya vi makambo oyo elekaka mpe na ye na belle famille na ye mais na nyonso wana bandeko tolobi juste ezalaka nzambe si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur et que oluki kobongisa na ezosimba te bondela nzambe yo ko se faire justice te yo ko se venger te parce que vengeance na rétribution ezalaka ya nzambe nzambe apambolelanga bino esika ezwami oza na problème mitika na maboko ya nzambe ye nde ayebi ye nde akokata likambo na yo kolinga te okende kosala mabe moko boye parce que basalaki yo mabe nzambe na likolo aosepela te ata so basalaki yo mabe le fait que toi tu iras te venger ou faire le mal à une personne parce qu'il t'avait offensé ou fauché na bandenge moko boye crois-moi que le Seigneur akosepela te et okozala pe puni bien que ye moto abandaki en fait c'est comme ça namoni tokomi na suka bandeko nzambe apambolelanga bino tomonani lisusu na prochain numéro de bonnes choses bonne soirée
je sais pas, bonne journée, ils occupent, et dépendant de peut-être la émission. Nzamba pambola nga bino le bo nzambe za likolo na bino nzamba monela nga bino na ba problème na mina pesa bino solution yo pozo lela ta muso kutani pe na ba problème ndenge mama na biso kutani nango et business ekoi mbongo emelami bato bazongisi boye basali boye vraiment que le Seigneur console ton cœur surtout alekana ko pourvoir lisusu enfin que bisika oyo elongwe nzambe alekana ko pambola ko pesa pe kozongisa ebele. De même nous prions aussi pour notre sœur Mama Lydia nzambe ya lola apambola ye lisusu koleka azongisela ye lisusu ya mingi bisika oyo à perdre. Et quant à moi, natiki bino pe na mona mbala sima de bonnes choses. Merci beaucoup, à plus.